zuwa wana ezala kaka mama oyebike mwana mwasi moko alobi abi botike botuna tuna ebelebe oyo nani na mbanda na yo yabi abi nini abi se batindisa alakisi ndenge kabili alobi azosoigne po ayebike nanu asali nini ntango ntango akozwa eloko oyo azolinga akosala nini akochange na ye bolembaka basi boye ndenge nini mibali soki oza ya mwasi na gaza ndako ekomota mosu mwasi wana abandi koya monene soki olingi monene te bamama ndenge obandi koya monene bonga na sepelaka boye te lingo osala nini ogarde tai na yo obia okonda mwa moke belakitesa mama awa eza boye monika ba jeune fille ayeka moni neti yo jeune Jérôme ana mwa kikuku na ye mwa studio mwa mikolo bafunga biso mwa plasma abouge te wana makambo mosusu satana kotelenga satana azalaki ne na Afghanistan kuna otamaka mabagere yo neko akoza nokaa makambo ne na Afghanistan atamaka
te na mpandile mpandile za bien na mo pipi kati mo solo yo boja pipi na mweta yo mweta amo tamo na kata sai vini tamo pipi na kata sai koko take sa pipi ezate kuna na shoba ya go mweta tina bana amo tamo pipi na sai abiso akoni pa bali alors c'est na bo pipi ezate Uma bola, né, Niki? Uma bola que acaba uma bagueça. Porque eu nunca sou você não boa, né? Vai, amiga, não. É para sua. Não é para cima. ya kozwa na mokolo ozwa na pasi po ya tolo na se bakam perese amisi bakoma baperese po alinga oni papa libasi mosu azwa libala na 6 heures avec ça na 10 heures mosusu mpe bazalaki na bango kolia mais na qualité oyo alimaki amona yango mpe mutu eyindi azomoka ya baoyo bayaki na ntongo c'est trop tard. Adesso dopo non te ne è che questo è una bocca, non ti sono come una qua. Dai, onde pie? Dai. Non vai nasi. Quanto macam? Olha lá, eu 25 euros. Sera 500. Maman. Isso. Vino kuna ngai boy combien? Vou pagar 25 euros. Te. Mas o boy, mongo, isso é melhor você. Merci, eu vou. Jimmy, nakakana foto solo lá. Você não monta na frente do outro, pessoa. Vai lá, você não sabe como pular mariage. Não sou coisa lá, consegue. Não sou eu que acaba aí na babá, ele tem, só o que vai fazer com essa caixa mariage. E não ele é naquela que na envelope. É naquela envelope. A primeira babá me será feita lá. Não tem problema, não vou na casa do papo lá. Problème ni depuis que ça va tout comme on a caméra pour nous la place à bon pour ce comme ça ça ni il va image na kuna kasa kwa mwana na kuti problème ça ni problème ça bon mama ko bila pato basi na mama ko kilo ya makidi problème ça ni mama moko boye ana mwana mobali na koko mwana mobali aza marie ya bala bon nayebi te fo tikoza ndeko mwasi pene natunaki abaki te nde bazoexplike za bongo nde asalaka mama bokilo nana ndeko nana mwana tuna ya nini mwana aza kuna na kati na kota tuna donc mwasi ya mwana na ye mwasi ya mwana ye ndenge ezalaka ke mwa kotinda ya fo kotindaka nde kotindaka baparent wana nde kotindaka baparent donc okuta na koteke ezali koswana na kati donc koswana moko ya kosangana te nini mama bokilo ahébergaka mwasi ya mwana ne mosu na kati ya ndako mpona ne ahébergaka ye parce que mwana ne aza na mwasi na poto kuna makambo wana ye azwa koyelia mingi andima makambo wana ya kovanda wapi ndako na ye osoki mwana azotina bambongo bazolia yango ensemble mwana mwasi na mpe amonte situation eza koarrange ye mpo asala nini akakobenda mobali bien bien tala niveau ya bamama mosusu mitema oyo basala ntango na koti wana koswana sikoyo mwa mwasi azalaki na poto ndenge ayaki wana ka ndenge ezalaka place moto akufaka bato wana mazanga te basinyalaki ye babanda koseliki non mwa mwasi moko avandaka mpona epai ya bakokilo na yo
tout le monde a clair to soki mobali no ye ka muta lambaka ye ka muta kipa et puis au moins ba bimaka ba kenda ka tama ba kenda elle azonga ka e ba na ate yo e bika na komona mso nenga za ka mo ba sungi mo shi ezanga ate e mimi oyebike waka mutu mo asireke mutu na confiance ba baka mutu mo confiance na leye abali mo komeka mobali te ke yo ndenge nini boyo boyo ba bali ne ba wonga na bango te mambo sungi mutu ba ko sa yo ona kutamu na tango sa biso kutana na mboka ye mutavanda wapi epana biso kwa yiko ko kala bilo ba de ko basi so ba sa facilité si ba bala na bango ko mo na mosa zo vanda na mama wana nzo kande mobali alinga copine ndenga copine ayeli mama na bango copine aye na copine pa mama ba onke mama tala mutabanda lo melanga awa ye yo copine siko eke ko tomi ke mama bobilo akomi ko kanga mosa poto motif mama bobilo ko ko bonza copine na sa nini akende ka poto ko ba ka ye ko na nini parce que so mobali atini mbo so mobali atini ta musa ta desa ya la kisaka desu pa bobilo ana soigner na soigner tanga okende kuna isingi ta ba kera mimi na ngana ye biso zo soigner ye mama na zo sa bongo mama na ngai e ba mo so za ki mwana na mama so ki mwana na ye mwasi alina ko ntima basala ye to mama so ki mwana mwasi sikoyo yo ka lisoloti oya poto pe ninge zala kaka bon ngala sali nini topona ke vacances na ki sikoyo mama basala ki mobali e mo tele ki na poto na itsaka bato ba ota yo pozo yo kaka mobali sikoyo aibi ki ata mwasa ke na kiri tango ki ne pas la biso c'est pas que a contrôler po aye ba ke wana za matango ko ta ko ta deja mo ya na ni asa mo na ko na mo na ta mo na bango moi c'est le bail moi ça photo avec du chat là moi ça photo avec du chat à la rue que gazo ya kuna gazo ya nda kwa kwa bugre ne za aje ala ki bugre ke le bina ko zamana ko tala no asala ki bugre asima ka nje ya ko bugre ne ta kwa kwa bugre na ya photo na kwa na bugre zo tala e tala ni mo ka oye ye kuna zo ya mama ye kuna de distance bugre ko mo kuna mama ye ka mo ba de distance ko na ni ko mo swa ya ya ka azawa na kwa to ko ebe se asata mo si ya mwana na yeye mwa mwasi bavandi mama na ye kotala biso kasi na monde ntango moko ozala mpona nga motoko mpona te oyo ndoko kotala biso na sina monde soki nasala mwa mwasi bavandi akomprendre te ok mama tala mwasi kama yeyo yango mama azuka acela mopanzi azuma likuta bayela likuta sika acela mopanzi nzo ale parce que bobilona oyo alingaka bika eberashaka aza wana epa tuneti mama oyo nani mama tuneti yo yaki na ndako bana kotuna bato bango banani ndako oyo yo ebanoka soki oyo nani oyeba mama munoko baza bamama munoko baza kinyabi yo yaki na ndako bana kotuna oyo banani oyo tunanga mama oyo nani oyebi likambo so boosangisa mobali likambo babengi zuwa to olobi ko bare zuwa wana kaka tala boliaka eloko moko zuwa wana ezala kaka mama oyebi ke mwana mwasi moko alobi abi boniki kotuna tuna ebelebe oyo nani na mbanda na yo yabi abi nini abi nazo mbanda na yo kasi mpona mibomba na mibomba soki mpona nini yango nakoki kobibombabomba te na mbanda na yo nga naotosalisa na mobali moko maapokila vrandi azotala mwana mwasi ayeba ayeki naleki na mwasi abi mama makambo nayokoki bana na poto bayebisi ngai ke alfa ndenge aza wana akoma kotrompe ngai azomwasi atyaka na ndako mama makambo ozoka nde eza ya solo oyebi yango siko osala oyo olingi oyebi mabokila wana ayebiso oyebi yango siko osala oyo olingi mwana mwasi abi mama yo moto kosalanga boye mwana ngo na poteke mpo na yo moko mama wana komaka lunga kosa ti maloba mbeli mbeloka mbeli mwana mwasi avandi na mabele mwana ndeko na biso na mwasi avandi na mabele abi mama nasala yo nini mama nasali yo nini mpona okende kosalanga boye mama ezala ata sango mosika ke nazoyoka nde bazolanga mbanda azovanda na kati ya ndako ya yo mama oyo mama mobali na ngai na kati ya ndako pesa mbanda azovanda maabokilona oyo bato balobaka pesha mama sabotage mpona nini motema nde deja azaka na mwasi oye alingi mpona nini mposo mobali atindi $200 mwasi abimisaka nyonso alakisi ta batindi nga boye so batindi 100 alakisi ndenge kamili alobi azosoigne po ayebike nanu asali nini ntango ntango akozwa eloko oyo azolinga akosala nini akochange na ye donc bamama bokilo mosusu vraiment en tout cas bamama bokilo mosusu
baza mabe nga na solo lipe na sera on abi ah comme on est ma fifi to so na ndé ko na lo bana est-ce que yuki papa ko le no nga za aw ko mona mama ko kilo peto ke peto zo ne pa ye teke de bondima na niveau ki azo mosi ya mwana che na kata ndako ma fifi lo bi abi mama ndenge na za awa so na lekisi ba 6 mois eze délai ce qui est moi na mbali ya na bishasa na tinda ka super na ngai na tinda ka mwa lipapa na ngai na tinda ka mwa nzoka ne mama wana kangela bokelo na ekana po jour moko abengaka mwana ya mobali ya abenga mwana mobali singa mo ninge zalakati siko mwa mobali mwa mosabi ayepe mama peso ka benga telefone zaka ya bosenga kaka mama abenga ka tempo te kaka telefone ka ya bosenga mama pe mama palikisaka nzoka ye mama ayokaki ayokaki bomo akangela mwasi mwana ye nini kanda kwa lobi nini wana mpona nini alobi bomo akangela mwasi mwana kanda sikoyo ndenge mwana mobali ayaka awa mimi ndenge kaka mibali efo bakishaka mpo oya fidèle azalaka te mobali nde soki akendaka na libanda bapasere kutu baautriche mpo combien de fois kutu baleli bapapa soki bakishaka na bango na bapaster bakishaka mibali nyonso kutu bakendaka libanda bakishaka bapaster bakishaka na babato basanga na baprotocole na bachambre kutu wana kutu ama molobela te parce que biso soki mpenza na mokili ase toyebi ndenge ezalaka ndenge wana exception ezangaka te nayebi ke bokosilika mpona nde olobi bapaster bakishaka nayebi ke bokosilika nayebi ke bokobenganga mamalito faut pas dire ça. C'est toi dans ton émission, les gens qui regardent ça, comment c'est une émission respectueuse, il faut savoir peser les mots, il ne faut pas dire ça pour une mère. Et on se pèse dans la vérité, donc votre tenue n'a rien, on te prend la vie qui tu es plus de maman, que ça va rendre. Comment va bien gagner? Papa Steph, l'évangéliste, c'est la seule fois que je suis touché par mon téléphone est sonné. Mais non, il ne faut pas. Tu vois maman et tout avec ton émission, il ne faut pas boyer parce que les gens qui te regardent, ce sont les gens sérieux. Il ne faut plus faire ça, ne fais plus le pied avec cette personne. Nanani, nanana, négé, ezala. Mais tu regardes en général, qui n'est pas dit ça. On parle pas de ça. Il est fidèle en tout cas à ça. On est pas musulman comme le bami bayoto. Maman, tu vas n'a pas la mossa moi na ekana. C'est pourquoi mon père vient à Kinshasa. Donc on peut aller dans ma petite wana. On va la talibon. Petit temps pe moyen na tika ye eza te fonga kana sala na ye poso na ye na kin na so ki pa na nga donc api mama tika la ye mo bona na ndako kana mo quelque koko na ye bana ya bana na ye bana ne ba bota ka liboso ba mabala tika na ba koko na ye wana nde mo bala zo mo so na chapo mama ba mo siko mo bali lokwa pe ke mo so mama ba mo so atile mo so na mo $200 asali pe provision asali se ka masango se ka loso se ka boina boina mama siko situation e arrange ka e pour asepela kana ngo asipela na situation wana o mwana asali yango nangaki na solo ya moke na bino bazotala ngai na mini na ngai mini eza fiere na ngai oyo na nsima na mariage ote nayebi akene so nayaki mariage ote ya fiere na ngai mini mbomu ca ndo ya mani bamama bokilo tolingaka bino bino mpe bolingaka biso c'est vrai que mama bokilo il faut boyeba na osola mama bokilo onayebi oya kinshasa bakotala te bamama bokilo nini batala oyo ya bapoto na bamboka tu ya poto bamama bokilo bazani te baza parci par là est ce que bino bamama bokilo bozaki spécial koleka basi ya lelo bino bamama bokilo bobandi kosanga makambo ya kitoko baza koaplaudir bino bamama bokilo bapeteloka maboko est ce que bino bamama bokilo bobandi kosuka babokilo na bino makolo mpona bozakaki boza basi malamu boye na boye mpo lelo bokoma kaka basi ya bana bazaka ya mabe basi ya bana bazaka ya mabe otala boye alataki mili mpona nini ozongisa boye mpona nini atiki suki ya jaune otala boye mpona atiki suki ya mauve otala boye na mama bokilo mpona yebike mama bokilo oyo asali mabe oyo ya kotala te me nazoloba ke bamama bokilo oyo boza na mboka libanda boza deja bamboka libanda oyo boyebike basi ya bana na bino bomenaka bango vidire nazosenga na bino bamama otika parce que ndenge oza komene mwana ya moto vidire yo mpe oza na bana basi bakomene mpe bana nao vidire bakomene mpe bana nao vidire no ozali komene bana ya baninga mwana mwasi wana ndenge ayaki situation wana oyebika asalaki tension mwana mwasi asali tension bamemi na kliniki ngaliema babengi mobali kuta aza na ye kuna te mibali mpe baa babloke yango mibali bolembaka basi mpona nino bolembaka basi boye ndenge nini mibali soki oza ya mwasi na gaza ndako ekomota mosu mwasi wana
abandi koya monene soko liye monene te ba mama ndeko bandi koya monene bonga na sepela abote ningo sa nini o garder taina yo on bien ko na moke so moni mo sa za moke o yite mama ndeko sa moke boyenga linga abote liye mo fufu ebele oza mo santé o ba sa mo taille soko mo ko za mo sa le bakami que ça conseil Ponda kunyoso dialogue est très important. Il faut qu'on fasse un dialogue. Oh yo mon qui pas partenaire il pas là. Moi ça yo na te 25 ans yo. Tolo ça moi ça moi nanga boyenga na sepela kate, boyenga na linga kate, boyenga na linga kate. O li ke o kamata moi ça yo makamo mon asala respecter ça yo te. O yena ngo to mama na bino wo. Et pour si ko yebi ke ta moi swana mama ko mama ko ngo lo ba lunga kuna na pota mosa na kuna biloko pesanga otindela mama na yo ozo comprendre mosala ko tindela mama na yo nengo tinda mama na nengo tindela kanga mwana na ngai mutabimo na poto nengo kenda ka musala wana donc eleso ka mama na kono mobali ya mabe oyo ke soko bali ko ba ke ifo kola na mutu papa mobali ya mabe ke bibali musu bazali ke azali kamuna mwasi ne famille boye ba te parce que boko bongisa kaka soko zali kamuna mwasi na yo boko bongisa kaka soko boko boya mwasi na te kokele bonga ba pe mwasi na famille te po mama bokili wana komi ko yebisa akomi ko lobana bokile makambo surtout ya mabe o ya sala ka ko mwana na ya sala nini ayebisa ki ce qui mwana na yebisa ki makambo te peut-être mama batanga zeli mwasi tanga na situation na te mais le kola mobile ki déjà ko diaboliser mwasi pa ya mama na bango ya mwana tango mobile yaki na mwasi mama afungoli mwasi wana mabo ya mbanga ne maboko kolele ya kana sani yangi azuma sa yanga akotsi na kata ndako akomi ko mona ba 200 ba 300 ba 100 ba 50 ba tinda bazonga na bus na yemoko mama malamu kutu na fana na mbongo na mona kanini souvent kenaza na mwasi wana mwasi alelebi mama ko sala nga bokwani mama bokele pe muno kwa tikela kenda ni mama bokele lo baki na yete nini mama bokele lo baki mabe mwana mwasi sa tension mwana mwasi sa ko tsabi clinique ngaliema donc pas une tikela ki bango situation parce que bango situation que mwasi sa la ki tension ba menu wapi ba menu clinique ngaliema les soins zo beterno les soins solo na clinique na Delvaux pour ta la famille na ba voisin na kuti nini na kuti makabwana izole kana wana ya umbo ke na nuli solo pona sani ni ya polisi ni ya le solo teke mutabe na ngate na vivre ngo moko na misu na ngabo mais il faut respecter partout donc il faut filmer teke na la expliquer que beaucoup de situations c'est wana pour étaler vie na que na cette situation na ye do tala ye mutu bala sali beaucoup de simplifier de wana na watu na ba mama kilo bino ko za ka penser ba mama kilo na ba famille mibali na bino ko za bien ba mama ko ba mama kilo oh bino c'est ko za mama kilo parce que moi ça moi on est sur assemblée à 3 super à quoi somme la maman est 5 c'est normal moi ça moi on est sur pas plus de $100 à quoi c'est maman est 150 c'est normal et ça m'a bête parce que ma maman bokilo ce n'est pas que bino ndenge boza wana bosa bolingi ki ba maman bokilo ko ko leka ba maman est ça impossible pourquoi bobosa inviter maman bebo na so ba maman bokilo nyonso maman nyonso to ayebi Jérôme telema ni apa maman nyonso to ayebi ke mwasi mwana na ye ana mwasi na zolo bila bino nyonso to ba maman bokilo pourquoi monter maman ba maman bokilo pourquoi vous avez invité mon bono quoi ni bango pe baza na bana bango basi maman lelo koyoka mwana mwasi ba osala ye makambo oyo ozosala mwana ba obeta maboko mitema mabe kutu bazala ngapi mwana ngati yo kamana libala ti mitema mabe kutu bazala maboko mwana ngapa ndi kamana kuna libala bongo ye nde ba mama na bakoma système asaleli mwana na ye ya mwasi kisi po atanga mobali bien ba mama Kinshasa mama na mama musu bakoma asaleli mwana kisi alambeli mwana na ye kwasa nini atanga mobali na ye wana mobali abouge te afanda kaka wana mwana bato biloko wana mpe mama esiba misusu mpe simba osaleli mwana bato biloko wana mwana bato pebi akomi kizengi mosusu akufi sikoyo ntango moto akufi bongo oganye nini to so akomi kizengi oganye nini nyonso wana koluka koganye ebele kozwa kaka ya lokoso kaka ya ngai kaka ya ngai bamama bokilo nayebi te mosusu aza wana oh chérie mon amour lengi o se ne ito
Fidélité Kayo. Et Cathy. Allô chérie. Je suis chez maman. Tozomi déjà. Tozomi la table. Osanga. Mais laissez un peu. Oya boya. Tolamba ngai na taba. C'est bon. Non, c'est là au casse aux ok. Ça va. Oui, bah ça. Non. Invité. Je sais pas, il y a même dans ce honnête. Invité. Oh, maman, c'est quoi? Kisi. Obala na botisi epe bala mi bale bafandi pendo rande aza sous emprise. Ya kisi. Pour maman ça moni moi le maman a dit que non tokobike la ah OK. Nzambe pas juste. Kasi mbala mo ba posa na bati. Oye molinga mutu oh kuti mutu déjà za moi banga na nanga ba bete moi misère ezali. Ozo batiki yuto molingi mutu wana moi misère ezaba moni espoir ekotiti. Makasi. Espoir ekotiti. Bila kitso maman awa eza boye. Moi ka ba jeune fille. Ayeka moni neti yo jeune Jérôme ana moi ki kuku na ye moi studio moi mikolo ba fond biso moi plasma. A bouger terre. Wana. Abikela moi mbetu. Abila tanga ye. Ayo moi Jérôme quand même moi 2000 francs. Alambi a pesi moi moto. Abili bale ya wana. A bouger terre. Ya bongo siko. Tanga yisa mama. Tanga yisa mama bonga bi mama ekuna na kendaki. Yeba mutauti Ndenga mabete ya uti ba milieu mo reculé. Et puis aye Jérôme a foutu à la kitambo magazine. Moi studio na ye, moi plasma na ye, moi ventilateur na ye. C'est comme d'abord maman ya fan na kiti mu pepezo. Jérôme a tourné tu prends quoi? Au sucré. A bouché te? Tikali ka. Tikali. Zalaka ka. Oh zalaka wana ko? Ake mama e kuna na kenda ki nini ni mama we. Sasa ndaku te. Allez, maman va. Maman va toka. Ouais, bon ça va. Nous bitamo OK, ça les ça on va faire ça na donc ndio tokole ba peut-être pe fini wana maman na wapse ke ba yele. Maman ko. Ah ke okota. Mais maman na za déçu Pour Fiona, hausa ile ba bola mpuru ane fa ba otara na ba otuta na. Tanga ozandu akei. Mali ya ne beti. E bouger bon. Isso se doa maman dele. A controle na mo se mwana mama mwana. Mama mwana. Baba na lisolo na tele kinga ya lisolo wana. Yo mama bokilo. Kipe via mwana ya mwasi mwana. Ukomi na mama ya batu bikamuni nini? Yo na problème? Yo ka opo na mama mwana wana. Wewe sasa hapo mama mwana na sala tayari. Mama mwana na sala. Mama mwana alata kiboye. Mama na mwana na sala tayari. Mama mwana pina biso ndabela mtatete. Sala. Moni na babiak na esenga ojouer makolo. So comme il a milieu batu ba opina ko moko osani. Moko kaka. Po oza mutu ya. Siko ye mama na azafuka moni bokilo ne ko ba bokilo. Ko moni ka bokilo na e na théâtre na makambo. Yako mama na yo. Ake ko taba suki ona rouge ndenge nini. Yako mama na yo. Dance wana bana ko bina na boîte wana. Eza dindi. Bikambu nini? Bobala mwana o bobala mama. Mwana pa le bi. Bikambu nini? Soki mabeza lilo bana ngai bokilo na yo. Ye aza neti ba benga la tu ba chiviela te. Bino na bino ba chiviela bikambu nini? Wana za makambu na ye vi privé na ye. Eza eloko koti ya ke moi une fois moi deux fois pour yo peut pesa kata 5 francs. Elo ni koti ya ke moi info tika ye eza ndenge na ye. Yo mwana okamwa pe bakamu. Yo mama bokilo okomona na vie ya bokilo na yo. Exacte, exacte. La vie à moi si à moi là na yo. So comme on dit moi là, moi si à moi là on doit ça m'appeler. On est proche
mwana na ngai obala nde o wana obala mama te yango fio na yebi singa bimeme eya kindoki te ngai bi edebe kindoki edebe kindoki donc contrôle donc amona makambo ko esprit de contrôle makambo eza na kongo na biso tikoloba encore maman n'a pas ça on est peu théâtre encore pas théâtre un peu problème maman a mis sur la tête tampa ni moi bien maman bon tête tampa abi maman a mis sur la tête tampa mon kolo ba pese na côté les ba ko yo kana ba solo ba nzoto ba nga bien esa maman sa bon moteko apa sane ka nzoto kilo ya bakaye na bi c'est maman sa bon moteko mais quand maman va boucler tout le monde on est équipé you contrôler boucler no siku commencer moi no yo ke netina maman ba tete yo contrôler bien moi ozokuya maman ko monter un peu plus na kuna mo ko 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 gérer ngo ako misiko ko gérer tinda kwa moi ça sens maman ko ça biso ko ba ça oui bi gata misiko boucler na poto pe bana ba na na poto ya ta makamna ba moi maman quand ça déjà ata babobilo bakona na poto bana komona makambo ya mona motanga na mutana kata mabalati na samsam ayo mona peza moi ma belle-mère moi ma belle-mère vous ko kabana ka kolela lela ma belle-mère encore ma belle-mère encore ba wunda ka déjà makambo mo déjà wo sina wo ba ba ni ko ba mudele ko ba changer ba kotisi mo se ko kota nini to ina sona kanza mbili bofu fomba bato na likambo te ya makambo nyonso tosaka tokoselaka nzambe te makambo nyonso tosaka yo mo moso mosalaka likambo fo réfléchir nzambe te apesa solution makambo so mamanga makambo so mpe tokoselaka sata so oza makambo mabe wana moka makambo mabe so nzete setengami nango esetengami nango kaka kokata so ozaka makambo mabe ozaka makambo mabe makambo so satana kotelenga satana azalaki ne na Afghanistan kuna otamaka mabage yo ne kwa kozano ka makambo satana azalaki ne na Afghanistan ata mama yo ozakaka o satana kosaenga no po mama na pe un jour afana kaka oyebisa mofie oyo mwana nga mwasi satana kotelenga satana ozalaki conscient tino ozwaki mwana mwasi ano otie na ndako oyebaki mpe un jour mwana na koya nyonso naka mpona kosala kaka mwana moninga pasi mpona nini kosaka mwana moninga kaka pasi en tout cas vraiment yango na bandi nazosola na bino bamama oyo nyonso to bamama bokilo leo nalobi mpenza kontitre ya émission ya mabe ya bamama bokilo bamama bokilo bolinga basala bino ndenge nini basukola bino makolo bapokola bino mafuta soki bapeso ya te ya moke ndimaka sikoyo ntango yoki kondimaki mwana awa ya ndimike mwana mwasi mosu atie nani na kati ya bongo soki mwana mwasi ata ozotropa akende na mopanzi lobi mwana ntango ya boyozemi nzoka azemi mpe ya mwana nde nzoka mpe ya motu mosusu mosi nyonso aza mosi obala te mosi nyonso aza mosi obala te tout le monde a la solution pour nous faire ça vraiment moi ça qui poto mobile quand va ça ko zo ça qui na poto tant ba ke poto ka boyo azoki kanze na premier mwanzo ka lokuta c'est na sekini awote ki na mo moi ça ko mi poto ka c'est moi boya boti nzoka ndesi me sekini awote ki na mo na hôpital mais pas ça peut m'attirer mais pas mbotami donc na mo mettre bango sur la na susu alonga na zemi na Kinshasa akena mo poto ye mobali bapekisi bandeko ne bapekisi mwasi wana otikaki awa mwasi mabe mobali abingani nga kaka ye bandeko mpe basali nini batiki mama mwasi ake kuna nzo wane mwasi alongwaki chiza na zeli ake kopoto be mwasi mpe aboli mwana koli mwana alobaka te mwana baba famille bibiso na famille mosusu baba azala te moni makambo tozaka oyebisa oke mwana wana azalaki ya yo te basi nyonso baza basi olinga te ntango mo deja fa ezali tika na yo kaka oyo kolinga na moto amemeli omalédiction na ndako ekomi osala boye ezosimba te esala boye ezosimba te mpona nini yo moko oui bino bayekolingaka émission ya papani pour le mariage bino bakolingaka komeli ya litu na kasi biso na titre to mabe ya bamama bokilo basi ya bana bopesaka bango mpe kinia basi ya bana bazaka lokola bana ya faut te bakosala kala part des choses kozoka motema te mama bokilo ya kishasa autala émission te po batala bango te
makambo tolesa na internet mwa batala kate ona zo kolobela mwa bokoko baza makoke mwasi ya mwana zo ka lokola mwana na yo kozala na kanda te po soki mwasi ya mwana asomela ko na ane moko asomela te liputa mbala moko to mbala yo simika eza nango normal apesa mingi mama na ye ke apesa yo eza lokola deuxième mama première mama aza mama biologique yo okomi deuxième mama bolingo na bino okoza ndenge moko te ndenge kolinga mama na ye ndenge kolingo okoza na bongo te eza na bolingo ebikaki oyo aza mama oyo mobali nanga epuis oyo eza na makambo okosona mama na ye akosona na mama ya mobali te po eza impossible bamama toyebi yango ntango bazobenga mama bokilo olingo oyebake yo ndenge oza wana mama bokilo ndenge oza wana ozalaki parfaite na libala na yo to ozalaka parfaite na libala na yo ozalaka parfaite vis-à-vis ya belle famille na yo te motu mona apatisa yango aza parfait aza te en tout cas bamama bokilo oyo bolinga komene basa bana bavideo bolembiseki mpe bamama bolembisa mpe moko parce que tout se fait ici bas oko komene mwasa mwana video lelo nalobi bakangwani zala na sata ozali po ange ozokende kokangwani oyebi te omona video lobi ntango bakokangwani ntango koya na mwasi mosusu aya mabe koleka lisusu or fo koyeba kosala nini kobongisa ndeko mobali wana ndenge asali maafifi boye maafifi bazolembana batiaka nani ayebi ke soki mwasi wana ayepoto na ozamala koleka maafifi est ce que soki mwasi wana ayepoto abandotina 5 super mwasi wana soki ayepoto ba $200 ba 200 euro batindelaki ba 300 euro batindelaki a partir ya poto abandotina oso babokilo akotinda te wana eza flateri biso basi toyebi ke avant tokotala vinako ya mabala toflataka kaka biso toflata oyo na flate ero okota kusala nini onganzani soki parmo banda kopesa soki na ane oza kopesa 5 super po maa bokilo soko sokoti na kati ekitaka ekoma combien komi kopesa moins 2 okomi kopesa moins 3 parce que il faut partager mpe na mama ko aboti ebasa nini azwa en tout cas makambo yango mpona kopartage na bino yango oyo nasingi na mama bokilo en général bosala nini bolembisa bizaleli bozorendre basi ya bana na bino bamalheureuse bolembisa bizaleli bamama bokilo bolembisa bizaleli epai ya basi ya bana eloko mpe na kosenga na mibali soki omoni mwasi nazosala mabe eke bozana soki obi kokoboya ete kokende kopesa rapport na famille te pesa rapport na famille soki ke ozoboya ye wana opesi bango rapport ke bokoboyana mais soki oyebi ke bokoboyana te kopesa rapport te eloko nini maloba mama na bisoki na monoko abimisi nyonso mwana na ye ayebisaka ye ozoma mpe bamama soki asa koli na ye oyo mwana ayebisaki yango ya bimisi alors que ta mosu mwana ayebisaki mpo kofuta ta mosu mwa flati cher ke mwasi nasala nini navandiseka na ndako epai ya mama tu vois mabe mpe tokozusa kaka na mobali mpo mobali moto aye na mwasi mobali moto aexplikaka bizele oyo mpe eza na basi mosusu eza na bato mosusu aza na poto me badesizio kuta na kini aza na poto me po asala bofa benga na Kinshasa po asala bofa benga na Kinshasa po asala bofa benga vraimen bizarre azaka na poto me bato bazalaki badesizio ya vi na ye bazalaka na kini bato bazalaka badesizio ya vi na ye bazalaka na kini en tout cas ngai na yango epela mobali nazoeti nakoyebisa mpe na mafifi akotala nini na ngai parce que aza mwasi moko bana na Denmark poto nango baza na Denmark nayebi ke akotala mpo nayebisaki na bino a lisolo na yo oyo nakobeta so ozongi mpo tobeta prépare pour le mariage mama ele ya nitu omwa lisolo na yo mafifi bible elobi n'enviez pas ceux qui font le mal si tu fais le bien continue à faire le bien basi bero na manda otina mama bokilo tindela na oye kaka kokabela ndenge ozalaki ezala nango kaka respect ozakopesa ye ezala nango kaka epa mama wana po kaka toke epai tozonga epai aboteli mobali mais makala moto kozala nango makala moto likola mutu na ye moko oyebi soki moto osali mutu mabe pokangata tamisi boosambela ezalaka kilo ebi nakosi soki yo mutu ozosala mutu mabe soki ovandi okanisi mutu wana otali mabe osali ye nakosambela ekomaka kilo ango kozala lebi toza instrument moko ya satan lokotumela mutu nyonso mafifi yo kochange bizaleli te ezala nekaka malamu lokola mpe mobali aboyo te abimiso na ndako te mibali mpe basala mo baaventure na bango lokola soki mo baaventure atiki mpe ya mama yo mabolongo kaka na se aza mobali na yo ntango mosusu makambo ndenge elekani boye akotika wana ntango mosusu mama bokilo lokola ekomikamba famille lokola famille ya mwasi mpe bakoya po bavandela makambo ngo nyonso tota mosusu kosala esoni toyebi te atuka mpona lelo tosuki wana po tozotala ngai na biso yango oyo tozosala ngai yango oyo yaza filleul na ngai azosala ngai yango oyo
nganga kuna bazo sala tamba on dit ngala femme manyoko manyoko muluto ngalinga mutu femme manyoko manyoko boko tu toujours qu'on s'abonner na compte na nini na biso na chaîne YouTube de ça pour le mariage bon tala ba toujours na c'est pas que masolo na tazela lo kotate yanga ezala makambo so comme nous na salete c'est que makambo solo zate ya muko na fani calme c'est que makambo solo ezala na sala yebino na ko sala ka video chaque jour te pona ya ko fonder na wa makambo lo kuta émission za pona ko édifier ba tuna ko ko lobela makambo lo kutate il faut ba makambo ya nini makambo solo solo bo ba kana na kata ko na kata solo ba masolo za ebele ko ke ko sabone na chaîne mususu ko ngamisika comme na mo masolo ya Congo kuna na masolo ya Congo ba de tout et des règles n'importe quoi ba to ba linga ba futilité ba linga polémique ba linga koseka soko lingo koseka ni polémique tout ça OK na masolo ya Congo ko tala ba vidéo kuna to ko na lema kasi ko supisuana na la vani na awa na fiole na awa na za la pêche na na pe la pe papa bokolo kai oyo ko bokolo na sipele ki na mbo na bele ko na ba bokolo na ki ko tele ba to za ki bele oyo bika tele mso dinga mona kazi na biti bitele mo pesa bokolo na ki ta oyo ko na binga mi mame ba bokolo na ko ali beza mona kazi bitele ma pesa bokolo na ki ta oyo bina mi yoka kiko ngali ko bokolo ba yamba ba moto so ba yamba bokolo boye taka tsu ba luba papa ngaka zo ba bisu pe ba bina sepela mo ko boye ba tena bien ok ke bien bale luzito ko en tout cas merci beaucoup vraiment nzamba zana bino bobenga kade bobenga kana na kala kata kutoka kuona uzonga na makalate nzamba zana bino tatoza kabisa na que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki nzambe kabisa kuna nzamba ni bene tena bana betu ba bye bye. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98% vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie.